Saki Olingi Atala émission Yakambangu Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César kao Info plus tala pe mona Info plus otala kawa. Dans stade, l'ambiance continue, l'ambiance vraiment est bandit. Pour être les padres, dans un baris matadien, dans un fils mécho là donc, ça les a yinda yako beba donc, yo to za jaloux à faire rigolo là donc Coco t'as pas na mon a dégâts ba mettre ba libanda. Hey, Coco m'a te pardon. Donc azape na oye sentir ya makasi. Pourquoi pas na pesa mbote na na Jeff Poutou, na pesa mbote na ya Willy Moucheni code ya mboka ya RDC 00243. Na pesi mbote na na Romy Oyo les jeunes millionnaires, pourquoi pas Aris Oyo, Peggy Bossol, na pesi mbote ebele bele pers bozali. Na zone si micro et pas Vasco de Gama. Tata Voka, ça va? Ça va vraiment. Ça va. Donc Nathalie Messi les chanteurs. Ah, Vibra. Sarah Voka pour les jeux lobino yemba na okaponga ngayo yemba. Didier Kokatanga bolingo boete ata liloba suka moya atikela ka famille accordenga na lobelo ne fiska je t'aime des fois mola metonda kana solo ntunga fungola nzungu na talatamba la jampamba Didier Shombo bavimbisa makasana kwanga ba client balela na palais pesa chance na moto alingio Simon Gomse arimenza kaski futi Jovin bilele na bosani TV nanga boss Rostin Kimbamba na kata Luanda vena nga kaski futi mbeli Jovin Milele le boss Kuransao Muchima na bosani opete na ngola quoi. Donc le padre est bel et bien en forme boyo karabari merti ngona lobi ke masa na ngai Vasco Chibangu mobala pembe ya mulai yo za chroniqueur ozoka info na source eza ba fausse rumeur po papa chéri ayeso ki pe lobby wana mais masolo ndenge etambola ke no papa chéri ayaki papa chéri ku nano ayeta wabeta dernier concert lobby papa chéri ayeti parce que batu bazo pensa sango papa chéri kutu aken mais soki pesa yeke papa chéri ana kini soki akei pona petit na ele padre vient na e bango na bango ba yembit wenge j'ai de 12 heures à ma casse wenge Jésus de Niance aza wenge papa chéri aza wenge héritier wata aza wenge Fabro aza wenge c'est le Oscar aza wenge on comprend que wenge na wenge pesi we siko yo zanani o mo teke na bana o yo sala ba on ba tikio pour ba comprendre que ma belle ekito ya conflit ma belle ekito ya conflit. Pema pardon vibra pema ngayo yemba ngayo lobate donc veut dire tona moko ya ba presse ya cheta ngala benga papa wana mobali wana na ebité la lukele ba kombo toni po musane aka koyemba musane aka poudreté musane aka kolata bien te musane aka koyemba merci na ba grand chanteur oignon sur ya mon pays o ba sala boulot na bango bien donc malheureusement na rotanga bino nyonso tout parce na tangi ote ezala oje de 12. Bonjour mon frère Vasco ngamona ko mabia la mais Vasco ya yo te Chibangu Saint-Taïbo voilà Saint-Taïbo bonjour na yo félicitations la vibration ba pelle côté lo atongo wana vibration c'est bon vraiment mon frère oyebi ke to kegamba mo repona ebi yo bien privé il y a les padres presse présidentielle yango wana presse présidentielle siko okoki correctifier nini par rapport ya oyo tamsu batu mususu o ba ebe ke non fait rigola asengi à reconnaître ex patron et qui noté oui na oza patron nga limbisanga yango wana azaki libéré eza vrai ou faux? Fausse information tozaki na casier judiciaire ba porter biso plainte pour preuve ba journaliste misusu lobby vibration faut pas puiser ba information na source tokende wana to se présenter bakanga fait rigola ta kende ko comparaître ye moko tokendaki wana et puis maître solo bonjour tokendaki wana tant to komi wana
toyoki et puis bazongsi affaire egola ndaku lobi nango toyokende artiste congolais moi apporté biso plainte croyant que Zaki on s'était adressé à Cocody Nzombo. Malheureusement Jésus a sali yo tilelo otiki ko finga te Cocody Nzombo za artiste congolais monga na ebié eza oyaki na justice te et a mutu mususu donc biso toloba na Cocody Nzombo malheureusement artiste moi zwaki yango mabe yango moni esalaki moi complication mais ba ki ko expliquer na l'état que Zaki était et puis Justin Sali Moussala na fait gola libre Tracy tout solo le rôle à Maël est-ce que par rapport à une mission Oyo le padre Salaki est-ce qu'il était vraiment obligé de le faire par rapport à Jésus naé donc au sala yango il y a elongolé qui Jésus naé te to au sala yango te il y a pe elongolé qui fait naé te est-ce que bino par rapport à presse na bino ya mouvement est-ce que vraiment na habité tant so yego sala ba tumbola ki ba salaki mais est-ce que vraiment tout chano ba sentiment à côté est-ce que vraiment au monde que non ezaki meilleure façon ya ko s'adresser tant monsieur ya batu mususu est-ce que zalaki na niveau ya faire chef papa ya famille est-ce que zalaki vraiment bien par rapport que non est-ce que au monde ezaki meilleure façon ya faire egola ko ça l'émission bongo qui non tia répondre bongo tia kende azaki na raison na mais tant que père et famille tant que président na bino chef patron na bino mais par rapport à moi na mona que non niveau à faire à salaire locaux là komi tia na c par rapport à bino moro bataki tubu batanda ko bojija ki on neni Swantaibo d'abord faire rigola mutulo ngana yo ana makila ako bomba ezaki goutte d'eau na verre et toni et puis a explosé et puis a finga quitté c'est qui est sûr yosa journaliste au côté là insulte mon frère Gola Salagi sauf qu'à la vérité et qui se sont piqués qui se sont touchés connaît l'affaire ah bah lobi peut toute vérité n'est pas bonne à dire hein? Non mais toute vérité n'est pas bonne à dire tu imagines que mutumo tenir ba propos ya mabe pour na yo en excès et puis yozota la gara et puis moi était le premier soin bouger mbora mobimba ta place sokomi premier soin bezango ezara donc qui se sont piqués connaît l'affaire en tout cas asalaki bien ngapo na asalaki bien ngasiko na yoka ekeno ifaki yo mto salango yo tali keno yo Tracy na bandengo kendaka omona ezaki meilleure façon te ezaki meilleure image na yo ya koteka te yango wana bo livraki yango boyebi keno nzambarando ezalaka mokonzi je te salue ma petite mais pas le condiment Chibangu Swantaibo sauf que omoni ngaso na salaki yango banga ba yakabal monter à toute pièce pour na zakana prise bon ya mais yé par rara na prise non yaza aza au milieu du village on a produit à faire rigola. Nabima na TV pour na faire rigola. Na uta na radio TV mtabimisa nga faire rigola. Parce que Karine Mokonzi a méritier, a ma présence Jibin Piana, au milieu du village. A ma BM sous artiste oh msu soupe wana. Nan. Basé belé ma artiste ba belé ba ma vie na biso ma belé liste ba kusa. Basé belé ba Fabrigas ba déplique pour maniance ba petit nanga ba inonce bi basé belé basa vraiment belé ba yé belé ba redi ami ici donc voilà gil wa ya bango tout to linga pena ngapena pesa bulo na ya sala ngo jour mais deuxième soeur Zali voilà ah ouais yo deuxième soeur Zali voilà na linga vraiment te pour bigara ngana presse présidentielle soit dans l'accord présidentiel, il faut tirer il faut kabola lipa. Et puis, dans la chargé de communication, il faut Vasco pas ça l'émission. Un mot pour ça l'émission dans les padres. Sauf que dans la salle pont, c'est que nous ça musala bien. Bien. Fini bazo ba Vasco be faut baya. Merci. Habitude au kanga penate. Regarde dans za rapona. Na pesa conseil na ba biso presse ba lelo. Sala no le rôle ngai na za rapona faire rigola. Yoza pona batutu mais au finga faire rigola pona aux arabiens artistes mobo mais artiste belé ba okima yo neti journaliste mobo ouais mais la likaya na gene on a trop na bosa na kombone yo ozaka soda yonga na yebi so zaka soda journaliste o melaka likaya na gene nazo yebi sao déjà o utaka ozalaka kadogo yo zaka kadogo na yebi sao talanga bien yo ozaka kadogo ana opikana ana opatana na mtina nini et commission lelo na makambo mais fais gaffe pour tout yo na makambo yo ngamro Swantaibo na ozana yo na ebisi yo déjà to continue mutazwelinga charge na e mais naza prêt
Il y a une émission na yo so benga to ça no débat mais en portugais te ko sala ngote Tracy obi par rapport à nini nga na ebi chaîne wana bien a ko kate mutu kuto annonce na nukuto abandaka annonce na dita alors banura retrouvons-nous tout juste à Probomier. Retrouvons-nous tout juste à Probomier. On a besoin d'une école primaire tika ba je aya route je me souviens ba Diablesse Karine Mokonzi na benga mikolo Diablesse agi rapna ba Karine Mokonzi bimi lo ba simbela bon sac mo finga ferego là zela yango pe Fabregas azaki na raison alobe ba chronique fois ti azaki ne pe na raison et alors quoi que non mutu muso azaki mutu maboke ozaki o mutanino ozaki kadogo et comme il a oni ta obi bino pe bo sa ba je ba leader ana bo finga net ferego la amema ba vibration amema bango ba poto lelo ba bokola bana bango yoka pona gene na bangi na coin. Oh loba, mais dino. Donc on sentir que chroniquisme sous sa kaou, qu'on sentir que posone kota ata mafuta. Jamais na salle émission na ye. Qui aux sala au fin les pas droit ko boko la yo. Wa ko boko la yo. On luke la mwana no moi place mo na ba orchestre mo mike wana. Donc on sentir que chroniquisme wa kaou ka pose kota ata mafuta ti. Donc mais quand on a ça tempo sur santé quoi. Net ngane na lobara Vasco de Gama, lobi na biso eleki lelo bateka Jésus pona mbongo menga boso malabino nga pona mbongo te mais yo muto ba tirbo na balikaya. Yo muto ba ya tirbo na likaya nani agene na likaya wana nani kadogo yo na oye biso o moi vilain boy. En plus tala mutazolo na ebi to okuta na yo Tracy en tout cas na regretter na olela souci mabe obi nga na kota makambo boye te mais na kota pona moni eza ba bassesse et puis na sepela ite Mike Lokamba publier le roman boye force information danga zela danga na zo ebisa yo zwana vino na au sérieux zo vino sérieux taka o mo te no zandoki Afrique du Sud apamba pona okende au publier na ba Facebook mais faire rigola même bateau ba Paris banini danga na masumu de Brende danga on bino ba malade nga Vasco na loba no danga comme autre ça lobby danga boaba malade boaba mitu bien te si tu na bino de cheko na kokufa obomi si ya ndumba batu ole o chango na mutu no si tu na mata ozoyeba makambo wana tozali boma yo. Merci beaucoup Nassir Ngana Ndoulé Nasa boulot merci Vasco. Merci de konanga dans on a besoin de contact nanga plus 243 82 153 54 24 plus 243 82 153 54 24 la presse présidentielle Junior Kivuanza El Nito Manuel Gires Peugeot Claude Lukebako il y a Pembe homme de jugement par défaut. Merci mon frère. Donc on est depuis kala ya tango mais na bi na côté là na benga yo na bi neni to sala ya tozara bien to na parler to beta na batu bango to bi to fa chez les parents to chez biso to roulanga na ba carrosse to lo bango ati na TV balongwa kuna katuka bon monsieur le chanteur pardon parlo la poto 4 émission pour suis fâché tangona matisa kason choisa sans ka vitesse ouane kumakanga na profondeur bolingo bonheur nanga prolongé Salomé Kavongo na bagro kalena yo Judith Mvuma miliki ya bebe swabala na kata biberon poto semoul toti kelanga vimbi salibundi iyuma bara nkepo na kitrosir vous comprenez il y a ba prophétie donc bon on a le pas de net yuma pa lo barate mais ko bara yo pona kitrosir ka ngai c'est me belé o kufa pona moko lelo ya le padre aleki on a popularité aleki on a oyema aleki on a gaz. Merci mon frère, merci viva Kouransa Oudon na Leli na ebige tolo bela na tiko sa musala na merci à tous les abonnés de 3W infoplis.org veut dire site makambu na fâché pour moni batuloko la ba leader wana tout na longola mutute ba leader wana tout ba batu fo biso to pesa bango ba respect ba batu photo pesa bango ba respect ba délire wana ya ba chroniqueur mususu ko manquer ba leader mo boye ba malade dans la pesimbote Mustafa Malembe tikala lobela
la jolie Mabeka en direct dans Wabimo na reine ya solo Sarah Fiona na olela pona ebilo beza bien ah na pesi natala nani viena ngai Mario Carioca Vega Nolo baki idéologie continue Patrick Moule le papa social na pesi oka bambote masalanga Felima Tafala Vasco de Gama yeyo donc na ebité Ravel Boyenga na pesi bambote donc merci bye. Saki Olingi Atala émission Yakambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo cesare kao info plus tala pe mona info plus otala